bino awa matata dawa bino lokwa bokenda kwa na kozina ko zongi boye mpaka kana de mundo na wate na boye ko papa mambiko ko awa makambo ya papa yo kelve na tala bino awa na ningi mo sana nge beba wate de yo ko sa kuna na lobi yo leka il faut aligner ma discipline hein yanga ba ulo ngebe de kola awa pamba awa de mama yo zo leka ko zoma dina ko bengana batawa na ningi makamande ngote na zona nkama ngai oki makambo no to mona wa yo yango c'était quand même nous allons hein to ipo hein quand même nous allons na ningi makamande ngote bozo leka bongo ne pa wa ngana ke pas préfet tika makamana mama bino mama bobando le misabatawa tana moi makasawa mungu bese kaulinga wa pana ko ganga wa makambele kimingi na ningi na saba problem awa nyambi ba pa uti na mboka ba ngoni swa ko kaka mbongo oye mo fura ulo fura tranquille ya pas moyen nani makampa pambo te biwo za kana soko ye wa papa kamata nene bo nani na kama mbongo yote na ningi de kasuma lokande ba bazalia wa fumbo kuta moko ni tindu préfère pesi yango wana mvula sika makambo ya sika ya solo papa raison ndenge bato basa kotungisa yo ebele me basa ndenge nini baye ko mistana classe mais ngai naza kana besoin na mona lelo na préfet naza na rendez-vous na ye maman je regrette parce que le préfet ya mpe batité alobi lelo tutaka makambo ko bele la rentrée ndenge bamba go zonga il faut ta ba résister la makambo sur tous ces consorts c'est un ndenge bozaka compliqué boy ngai na yeli mutu mususu awa bongo banda compliqué ngana kota te motoi naza na rendez-vous na préfet bongo yoko tsanga te pona ni papa bongo zo sana ndenge mama bino zaka bosobe mo la question o mono pona finaki pa mutu boy ni to boy makama corruption wana neto ile kan poto fina butu makambo wana en tout cas on a moyen te mama papa makama corruption wana mama on kuna di bien mi ko fula citoyen yuko ngai ko comprendre ko kama moko na kanda ba moi makasi boni kovie bakande yo mama mbasi ça soutien bon ça soutien bon tu n'es pas préfet maman bon amore yo le bio tulisinga mingi oui entrez bonjour préfet bonjour na yana maman yo ayem pas mona yo. Mon esprit, c'est un préfet. Bonjour. Bonjour. Mettez-vous. Merci. C'est un préfet. Là, on m'a dit que moi, ma commission avec ça. Ah. Oui. Bon, d'accord. Mais bon, ce que mon citoyen Mbemou Rubeshi, il a le président football loisir tout terrain Mutraka. Il y a Mbemou. Ce qu'il y a au quotidien Baramoko. D'accord, ça y est. On a l'ingénieur Yambali Bosso, ma parent, le colonel Yandi, maman, aux maman. Ce qui va parler à côté de mes parents, donc au côté de Banasima. Banasima. On a vraiment mon président qui toque. Il y a un faveur à ce premier préfet. Donc il y a un bindawana. Mais si on a besoin pour la yamba, il y a moi à frites moqué. Na début shawa. On est Mario. On est invité là. On est invité pour les frites pour ce père. Mon geste ça qui est le président. C'est très gentil. Merci beaucoup, Sultan Mbriko. Alors, nous allons appeler le qui n'a pas porte au sein de l'ordre. Merci préfet. Bon, maman Nazokayo. C'était le préfet na kika ipana yo. Na boy ko le bango na libanda ipana papa Sylvien. Ngandi kwa mwasi mwana ozuri libana. Libana na mwana. Ngati ngandi ozuri kana tili bana na. Na wakati ngala citoyen préfet. Nazana kama problème yo moko yebi tozali ba responsable nazali na petit frère na ngai aishuaki. A échoué la classe na bango sikoyo mwana na bandi école primaire kana école wana sikoyo l'école a échoué banongoli balingi a redoubler na école wana te yango na vraiment ngana bibandi yango conseil professionnel na bato eza sikoyo pa wapi mwana atangi ya bandi école primaire te sikoyo akomi na ba humanité sikoyo a échoué donc bakoki comme akoki ko redoubler classe na yete pour a continuer à assister à classe kaka ben école moko mais aso comprendre les choses baté. Oui, mais arrêter examen d'état. C'est là qu'il y a examen d'état, c'est ça. Expression de mon président donc, il y a un pas pour si vous avez place vacante, vous avez inscrire moi.
moi naza kozala sous bien te depuis baninga le nyonso quartier bazui ba diplôme na bango baza ko fêter mwana wana akomi na banner akomi ko tomboka nazali ko temporiser ka bifanda na kosala tout pour reprendre les classes na yo mais ndenge ka bana bazalaka yo moko ebi bano ya